Si comme le président aya ko inaugurer courant awa, a surtout ka boy ba panneau. Oui. On a tous les panneaux, mais mina pela. Papa gloire dit. Est-ce ba panneau, ba conception na ba panneau. Ba bengi yango Njili brasserie pourquoi? Parce que dans les temps Bralima azalaka na brasserie. Ezalaka na ngambu soko katima ya Njili. Babande ko sala ba caisse. Yo bakumbaka bamemaka ba bouteille ya masanga. Alors nde ezwaki connotation ya kombo ya brasserie wana plus ma rivière Njili nde pesaki Njili brasserie. Problème tozaki nango liboso ezaki problème ya nzela o déjà to moni déjà ba travaux za nakati ko salema ezo sala biso pena bien. Likama mibale toza nango eza problème ya mamotali courant. Toza na courant te vraiment. Vraiment babilo ko ebele ba appareil électroménager makambo ebele vraiment o eza utile pour la mamotali courant. Vraiment toza na courant te. Mais toza na kati ya commune, toza na kati ya Kinshasa et puis na commune ya Nsele. Souci ya makasi toza nango pe yango wana. Lisusu toza pena na likambo etali mai. Toza na mai te. Baseli bino usine awat. Non, toza na problème usine, toza na ngombe to moni ata travaux moko te salemi européen ya pour Njili brasserie. To moni batio eke ba côté ya Kimfuta, to moni batio eke ba côté ya Bel Air, tout ça ba place mususu Kimbantseke. Mais biso côté ata loko moko te na no pesi biso espoir ya komona ke ba travaux zo kene déjà na lolenge ya kocha batio ko pona canalisation ya mai, to moni ata loko moko na noté. Mai to moni régie des eaux. Nzela pe to moni mais mai en tout cas ya kombo kaka. Mais awa nanji kwa seto mela maya ba sous. Maya sous ndeni mama. Maya nkelo ko papa. Usine bozana usine batongi. Usine eza wana ya kombo kaka batongi. Mais to moni eloko moko te la kisike biso nanji kwa se batela biso tatio mer oyo ko pesa biso mai ko to ezate. Nangambo kuna oeza kutu fin fond bana courant. Wapi ngambo wapi? Waki panzo kuna monga fula noko soroke. Njiri ba sereza poto. Mais bango kuna isolé mais baza courant. Kimwenza wana kuna za kimwenza. Kuna monga fula. Mais biso awa ntele banda awa tito koma na snel 7 km à Pamba. Bachela biso courant te. Baye kokosa biso président pesi mbongo. Baye ko chela biso ba panneau. Panneau solaire eza courant te. Hello kaka nzelo papa. Ba Congo Kasangulu, pe président de la République. Ko se limiter te papa pona nzela oyo. Mituka nyonso mona kelesa ka fufu na Kinshasa e utaka lukunga mputu mbetengi. Nzela lango soko longwe lelo okoma sima lobi. Mais to bande ko kende marché ona to longwe lelo to komika lelo. Mais soko lobi bando kende kuna 3 jours na nzela. Sale fort vraiment que nzela oyo écoute na nzela Congo ki oyo nzela na biso ya ba Congo ya Congo central. Avec le temps, tout le monde moi élévation petit à petit zoya. Nzela et ça qui est impraticable, mais les lots tout le monde nzela et ça la maison facilité par la quartier mais kondo même à 20h même 21h aux zones nanda olali. Difficulté ma casse tout ça dans mon mboko yo, tout ça la couranté. Courant exacté bana na biso ba mineur bazo bota pamba lokola na mboka di ya insécurité. Mai pe ndenge moko. Neti période tozo kende ya elanga oyo. Tokomela na ba cour oyo ezo leka ya salité bakalamu oyo komi infecté. Tokomela yango pour la difficulté ya mai. Toza vraiment penza na mai te. 3 heures na dindi na kate bale ya manji mutu te na zoye bate etre bandi na simazali menzamba lobite lokola yo zo luka pona bana dinaka na kata mai chala baninga ba pesa ombo Maya wuti na pompe ya foko to longa na ngambo njiba segito ke toka mai na ngambo Veleman pato kanga tozwa mwa ya kolesa bana biso na njiba seba pompe zate to salela ka ba mai ya mabulu alors na kati ya mai ya mabulu mwa ba bamela ezate ya to ke zwa mai to ke somba mai na pompe ya foko tozo teka. Bonjour chers internautes, vous êtes bien à la chaîne Top Africa News. Émission Oyo Découverte. La 4e émission Découverte est présentée par votre homme de serviteur Simplicita. Obalobi Simplicita mon papa Sika Maya Sika. Kalusani Tsaka Simplicita. Donc Moussalabe Ezo Monana. La 4e découverte to cible qui plus ma belé à Njili brasserie. Tozana kati ya mabele Njili brasserie wa lobaka Njili brasserie
lelo toza na kati ya mabele tolingaki tokutana na bayi mabele ya Njili Brasserie bayi mboka ya Njili Brasserie tosola na bango toyeba baréalité oyo esopasaka awa parce que ebele babengaki biso balobi ke poani bozo cible baquartier ebele mais epala biso bokoma te yango lelo tolobaki tokoma na Njili Brasserie. Donc toloba mingi te premièrement d'abord bosabonner na chaîne eza Top Africa News bosabonner numéro pesa na sewana biste makamutu numéro eza affiché na sewana écran toloba mingi te to soana bana mabele mbote papa mbote papa comment nani comment ngai monsieur Dadou en direct na chaîne biso Top Africa News lelo to cible ki mabele ya Njili Brasserie ngai naza mwana ya Kinshasa mais nayoka mingi à propos ya Njili Brasserie nayebi mingi te à propos ya Njili Brasserie premièrement d'abord papa Dadou oza mabele. Oui, nazali résident, naza habitant à Njili Brasserie. Naza habitant à Njili Brasserie. Papa oza habitant à Njili Brasserie. Njili Brasserie toyoki masolo eza ebele Njili Brasserie. Premièrement d'abord Njili Brasserie eza na commune nini, eza na quartier nini? Oui, Njili Brasserie ezali na commune ya Nsele. Awa tozali kombo Njili Brasserie quartier Mikondo, quartier normalement c'est quartier Mikondo. Eza na kati ya commune ya Nsele. Alors, babengi yango Njili Brasserie, pourquoi? Parce que dans le temps, Bralima azalaka na brasserie, ezalaka na ngambu soko katima ya Njili. Babande ko sala ba caisse. Yo bakumbaka bamemaka ba bouteille ya masanga. Alors nde ezwaki connotation ya kombo ya brasserie wana plus ma ya rivière Njili nde pesaki Njili Brasserie. Etikala bongo mais quartier eza pena Mikondo eza na commune ya Nsele. Baimboka ba o bae barate Njili Brasserie eza na commune ya Njili Lokuta. Papa uti kolobango awa Njili Brasserie eza na commune ya Nsele. Quartier Mikondo. Mon boss Jason Keto, je vous salue là où vous êtes. Le Vembembel, Tottenham Boys. Papa, Njili Brasserie expliquez biso bien. Mais tu vois que Njili Brasserie a besoin de difficulté belé. Moi non le mingi te non plus. Yo expliquer biso. Pas si nini besoin na ngovo en Njili Brasserie. Oui effectivement, tous on a souci biso ba Njili Brasserie. Et là liboso zo on a problème nzela. Mais to bani ko mona mokonzi mboka vraiment coup de chapeau. Ndenge nzela e bandi déjà ko salema. Awa tozali awa déjà to comme déjà en plein Njili Brasserie. Donc tout le monde déjà va travailler au Salema déjà asphaltage et bandi ko banda 6 quartier ko banda 6 dans le banda quartier 1 ti ko ya ko comme présent proprement dit na quartier Mikondo na Njili Brasserie et sika oyo e kaboli nzela ekei monga fula na musu mati nanu esilité ndenge zo la continuité nango soki pe komi ke ba sili sango ti e bima na côté à Air Force vraiment ko zala malamu mingi pona biso ba na Njili Brasserie pour tozala enclavé te problème tozali nango liboso ezali problème ya nzela o déjà to moni déjà ba travaux za na kati ko salema ezo sala biso pena bien likama mibale tozala nango eza problème ya mamwetali courant tozala courant te vraiment babiloko ebele appareil électroménagère makambo ebele vraiment o eza utile pour mamwetali courant vraiment tozana courant te mais tozana kati ya commune tozana kati ya Kinshasa et puis na commune ya Nsele eloko wana pe en tout cas soki mokonzi mboka akanisi biso pona yango na lombangu ekozala besengo mingi surtout pona biso bana Njili Brasserie souci ya makasi tozana ngo pe yango wana lisusu toza pena na likambo etali mai tozana mai te baseli bino usine awat non tozana problème usine tozana ngo mais tomoni ata travaux moko te salemi europesa oyo pona Njili Brasserie tomoni batio eke ba côté ya Kimfuta tomoni batio eke ba côté ya Bel Air tout ça ba place mususu Kimbantseke mais biso côté ata eloko moko te nanu epesi biso espoir ya komona ke ba travaux ezokende déjà na lolenge ya kotia batio ko pona canalisation ya mai tomoni ata eloko moko nanu te donc veut dire toza penza na mai te tozana mai te tozoko mela ba mai ya mabulu tozoko mela ba mai ya Njili soko tali tozo bela mabumu vraiment situation za pasi pulu donc makambo ebele en tout cas vraiment côté mai en tout cas toza pena na problème mai ça laisse vraiment à désirer na likambo wana vraiment tozoko senga lisusu na mokonzi mboka na lomwa lombangu vraiment asunga biso population ya Njili na likambo etali mai vraiment nde likambo mais na yoki yoka bozana na wenza malonga koto parce que wenza munene zawa bon likambo pe etali wenze eza pe souci o toza nango biso bana Njili Brasserie toza penza na wenze te
tozalaka obligé non wana omoni soko omoni bamama oyo baza kotia babiloko oyo tobengi babengaka na nzela d'abord eza insécurité biso mpe tolingaka yango te mais bazosala yango avec peine parce que esika ya bakoki koteka eza te esengeli baménager place oyo bamama basengeli batekaka et puis même ata kosomba toza obligé à tout moment kolongwa wa ifo kokende ntina njili na quartier 6 bamama bakendaka soit bakebi tabe mais biso awa na njili brasserie vraiment marché toza nango mpenza te place wana mpe en tout cas soki mbula batari abanzi biso na eloko wana ekosala mpe malamu mpona biso population bana ya njili brasserie. Merci beaucoup papa maloba tu elobi ekomata likolo bakonzi baroyoka. Merci beaucoup journée madame papa Gloire papa oui papa Gloire ozabi lili ya nzela o papa uti kolobela papa il faut ba filmer nzela ba mona nzela o chef de l'état sali donc tolobara mingi te biso tolobara mingi te avec des preuves en appui chaîne Top Africa News eza pona relaxa bilili tolobara pe tolakisaka donc c'est un peu s'abonner vous s'abonner ba bébé Top Africa na ebi ke bosé belé bozo na biso na pesi ba bébé Top Africa mbote na omona Hortense maman na Jemima Mima Makembo Mireille Makenda Bibi la charmante Evelyne Chari na pesi bino mbote toza bena mama mbote papa mama kombo nani kombo nanga Claudine mama Claudine to sepeli ko ya mona chaîne biso Top Africa News mama toyeki ke yoza mwana ya mabele ya solo wana oui naza mwana penza ya chef coutumier mboko ya solo okay toza na kati ya mabele mama toyoka kimbela na bino bobenga ki ona bino bozo kende bokoma biso yo sko toza na kati ya mabele souci eza nini nzela basali nzela momai basali bino forage bolingi lisusu nini ya liboso na pesi nanu mokonzi mboka merci na makambo minene komo sala vraiment nzamba continuer lisusu ko pambola yo ba conseiller o baza pembeni na yo ba conseiller lisusu bien vraiment nzela o tozaki biso to bando tanga na njili to bando souffrir poto ke tanga na njili mais to sutuki kaka boye to moni ba tracteur ba makambo bien koti mai to moni régie des eaux nzela pe to moni mais mai en tout cas ya kombo kaka mais awa na njibwa se to mela mai ba sous mai sous ndeni mama mai nkelo ko papa izini bozana izini batongi izini eza wana ya kombo kaka batongi mais to moni eloko moko te la kisike biso na njibwa se batela biso tatio mère oyo ko pesa biso mai ko to ezate ezaka kimbanteke Bel Air bato akuna ka mtu ba bénéficier mais est-ce que pour le moment non peut pas lancer pas ngoté pour le moment on va lancer déjà c'est que déjà si ba balancer déjà balancer déjà ba inaugurer déjà inauguration salamaki c'est que salamaki te président kokai ko kitate sur le terrain donc président yaki asuka ki kuna na station na régie des oies kiti a contrôler atali na ngambo kuna oza kutu fin fond ba na courant wapi ngambo wapi wapi panzo kuna monga fula noko soroke njirba sereza poto mais bango kuna isolé mais baza courant kimwenza wala kuna za kimwenza kuna monga fula mais biso awantiele banda awatito koma na SNEL 7 km à Pamba bachela biso courant te baye kokosa biso président pesi mbongo baye kochela biso ba panneau solaire za courant te si comme le président yaki aya ko inaugurer courant awa asutuka boye ba panneau. Oui. On a tué ça papa. Papa Gloire dit. Est-ce hein? Bapano. Bakosa biso na bapano. Baliambonga président na bapano. Siko président otale la biso likambo njili brasserie commune Nsele commune munene. E bandi banda kuna na Nsele tinjili brasserie. Soto bito kenena ba journaliste ti dingi. Nsele suki na dingi. Au revoir Kinshasa. Ya solo wana dingi ngoza nzelani kaka nzelo moni oyo nzelo kaka nzelo papa ba Congo Kasangulu pe président de la République ko se limiter te papa pona nzela oyo mituka nyoso mona kelesa kafufu na Kishasa e utaka lukunga mputu mbetengi nzela lango soko longwe lelo okoma simalobi mais to bande ko kende marché wana to longwe lelo to komika lelo mais soko lobio bando kende kuna 3 jours na nzela sale fort vraiment que nzela oyo écoute na nzela Congo ki oyo nzela na biso ya ba Congo ya Congo central oyo ya rond-point ngaba o personne na ke makolo na longwe na 5h soki na longwe na 5h tim vululu na koma kuna ba 12h eza penza trajet mulaite sale la biso nzela po ba embouteillage leke belé
bato mpe okokima mpe koto bimi bakongo oza na mbuteyage te bino ka rompwenga ba oke banzela eza ebele mama olobeli nzela wi eza nazomona boss Papi Kabwiku depuis Londres na conseiller spécial Siro Mafuta na Thomas Bouya babi mpona kokoma awa bazwa transport ni bango bauta lemba mpona kokoma boya ndeni awa kopo akoma soko aza mutuka te papa yo mutu alemba ozwi Sainte-Thérèse ntango okoma na Sainte-Thérèse ozwi motobi boya otikanga na wenza 6 na wenza 6 su bataxi ezali ta mwa bataxi yango po bataxi abie moye ya koto mpenza bie eza te ataka moto ozwi kaka na wenza 6 obi na okende njibwa ya série ntango okoma na njibwa se mbala moko soki aza siko na mutuka na ye moko soki aza na mutuka ka ozwi ka alemba mbala moko entre njili ntango okomi na quartier première direction route Seroma frère ozwi yango tout droit bina filé mon vieux poli Kifisama bina filé ba jardin za kotota yo moko na cameraman filmé wana ezokende eza concombre na aubergine biloko nyonso papa Gladi siko baobimisango ndenge nini mituka malunga eza te nzela nanu esili te babilanga wana toza na betandi koto donc Njili brasserie ebimisa ezaka nini te otolo banini ebimaka ya liboso na bandi makala fufu Njili brasserie concombre ano moni no aubergine Njili brasserie ndunde ezolesa Kinshasa Njili brasserie mafuta mbila Njili brasserie concombre aubergine Njili brasserie ozwi tomate poali nyonso njiwase bongo bangulu kutu koloba te nangulu babomaka na kapela nyonso ewutaka Njili brasserie toza bien enrichi mais sikonde bofongola biso tosepanouir Congo nanga efungwama mbongo eza na mboko me bazoye bako exploiter ngo te en tout cas ngana suki wana bozwi mutu mususu. Merci beaucoup maman. Journée madame. Cher internaute kana kati ya mabele ya Njili brasserie tozana papa mbote papa kombo nani kombo na Kutu Mandankama Kutu Mandankama na mboka Diamantra. Ok papa oza na kati ya mabele oza mwana mabele naza mwana mabele naza pe chef du quartier awa donc naza mwana mabele pe awa donc na botami awa na koleli pe awa na sali na quartier na yo zo musala na kati ya quartier ya na commune Nsele ministère fonction publique engagé ngai atininga na commune Nsele pe atininga awa na sali ding awa mikonga na sala 2 jours esili mais na zali chef du quartier awa na kati ya quartier Njili na kati mikondo awa. Ok papa toza nesengo koyamba na chaîne na biso Top Africa News toza basé belé Rolanda o papa toza na ba question même mike à propos ya dingi à propos ya quartier Koto Mikondo ba question za mo ebele toyoki mbela na bino ba jeune ba bengaki ba mama ba bengi ba lobima ba difficulté bazana ngo est-ce que yo za mwana mabele eza solo wana que awa bozana difficulté à mai ya solo wana en tout cas difficulté à mai en tout cas ezali pendant makasi parce que population na ngai ekinotoka mai na commune ya Mongafula pe kuna ezalaka donc ba carrière comme kuna donc difficulté en tout cas ya mai ezali pendant vraiment en tout cas pour la mai. Mais papa to moni que usine ya ezala onolo na bino pour nite bino en tant que bana mabele fallait bo bunda koto ba tuya mai kota usine wana ezali me na misala na silité to bundaki yango me misala na silité ezali pona quartier Mikondo commune ya Mongafula Kimbanze na quartier Sanga na Njili na quartier 13 kuna mais en tout cas wana menal misala na silité surtout c'est la quartier l'air ni basala misala be nogi po bitobe population e kodi mingao na quartier na ngana za 24 303 habitants sans compter au basala recensement. Donc na za posa ke maye kota kura lokola président de la République ayaka en 2021, à la capsule, peut moni réaction de président de la République a réalisé yango. Tu as une bataille, c'est parce que misala pas petit d'union tout. N'a pas d'ici mois de juin, pour porter Goya, na cabine Goya. En tout cas pour le président de la République, tu peux te remercier ming vraiment. Vous allez à qui pour lancer des travaux, pour l'inauguration. Président Mayaki, les personnes qui sont qui ba panneau aux mono yo ba panneau soleil oyo ensemble ça là qui ango. Alors président yaki pour être la négo pela. Donc président yé to yambiye. Nazaki na 3e
troisième banc, il y a le président Bosso, deuxième ligne, troisième ligne, Ganazalaki. Population, Nangaï, et le président. Au éclairage public, il y a des panneaux. Si vous avez biso, la TV, to somba, tu vas noter la ronde nini, na ba télévision, na ba nani, tu vas noter la ronde nini. C'est pourquoi le président a Wazongi, pas même 3 semaines, a tenu ce jour, et qui va faire pour que il y a la mobilisation, il y a le courant. Nous avons ngai moko na talaki to tamboli ti na lemba imbukuna to tali epai ba indie ba zula lina bango to kepa na indie to sololi pe to solaki to sala misala na si 1 mois ba sali ba nani ba cible ba sika ba potoko ya nyonso tout to sala yango. Après Sima, Mikolo Souzo, Bakene, Gosal, Moussala, Moussou, dans la province. Maintenant, on va dans la province, il y a le cible qui est le quartier de Bissau. Il y a un besoin de ce soir, tout ça, on Missala, parce qu'il n'y a pas d'INPP, n'a pas d'ACR. En tout cas, vraiment, c'est plus mis ma case, mais vraiment, en tout cas, Makamakura, président de bien en président de la République à l'Ouïe, d'ici 8 mois, Kura Engenga, Anakate Mikono, Ananjibra Série. Donc vraiment tout cas tout ça c'est ma carte pour président na gouvernement na ye en tout cas na remercier mingi ministre pe ya énergie marqué na zalaki te zalaki jour férié ayaki pe akene ko tala sika kure kuuta en tout cas vraiment na remercier mingi ministre ya énergie. Oui papa bana ya quartier koto bazo lebela plus bazana wenzete ko lebela mabelete. Bon merci mingi pour la question wana ngana na commission du quartier pas même 2 ans. Nous avons agent chargé de la population, nous avons agent recensé, nous sommes en 1991, nous avons comme chef du quartier. Mais awa, nous avons espace même ya terete, espace même ya wenzete. Wenzete la wana, tant que nous botama, wenzete na sewana, tant que nous botama ya wana njiba siri, wenzete na sewana, tozo yana wenzete wana. Mais le conseil de Mbongo, Béandra ya awa, Bateki Wench, Batika même terreté. Mais il y a aussi autre chose qui m'a cassé. Carrière Moko et Koufakuna, carrière Moko et Zalé, c'est déjà abandonné. Mais nous avons qui va des films qui va yaka, la Banque mondiale. Tous c'est la Sikawa, va financer, Banque mondiale financer hôtel de ville, pour hôtel de ville à Salabso. Et akunda carrière wana akunda carrière wana pour que batia terrain bal na marché. Mais tout ça n'est Banque mondiale financé au hôtel de ville. Vraiment merci beaucoup papa. To sepel ko yamba vraiment na chaîne biso. Merci. Sepel mi ko ya boyaka botika biso bote mais boyaka pe boyaka difficulté ya population na ngai. Mais zambali bosote to kozonga liso papa. Merci. Journée malam. 42 ans na kati ya mabele to yambi mama. Mbote mama. Mbote papa. Mama kombo nani? Ngai mama Sylvie chargée à population à quartier Mikondo. Maman Sylvie toza nation ko yamba on chaîne biso chaîne za Top Africa News basé belé batu abonné basé belé à Kolanda. Maman yoza chargé à population ça tombe bien. Population balela ki. Population ba betimbela à propos ya côté na bango. Toza précisément na njili brasserie. Ba lobi que côté na bango bazana difficulté belé. Maman yoza chargé la population mais toujours c'est comme si neti makambezo avancé malé mais population singalité makambezo avancé malé parce que zamboka o e bandu depuis 1968 biso toye koya awa na ba 2009 ouverture ya groupement Matelimando chef de terre ya Kiki Mateki nde biso toye koya to kuta ki déjà mboka ezalaki ya kala mais avec le temps to moni moi élévation petit à petit zoya nzela ezalaki impraticable. Mais les lots automoni nzela et ça la maison facilité par la quartier Mikondo même à 20h même 21h aux zones nanda olali. Difficulté à ma casse tout ça dans mon mboko yo tout ça la couranté. Courant exacté bana na biso ba mineur bazo bota pamba lokola na mboka dit ya insécurité. Courant exacté parce que tant que courant ezali et so ko éclairer par-ci par là
donc ekoreflete mpe kolakisaka place boye mabe ezokosalema mais na kati ya molili bo na kati ya obscurité tozomondireke toza na mboka banaissance moko précoce ezokopesama awa na kati ya quartier Mikondo. De deux, toza na insécurité face via population effectif ya la police na biso na kati ya quartier Mikondo eza muke. Ya solo wana. Ya solo tozo senga na bakonzi ya likolo soki bayebi quartier Mikondo oyo na kati ya ville province ya Kinshasa ba renforcer biso effectif à la police. Parce que ni tété demi-épée FARDC en tout cas awa mais l'insécurité eza makasi. Mais l'insécurité eza makasi eloko ya liboso to sengi pour la sécurité ya population. Bakonzi ba général ya la police oyo baso kotala population na kati ya ville province ya Kinshasa ba renforcer biso effectif pour la quartier Mikondo na la police tozwa kimia ya mibale nazo senga na bana ya quartier ya Mikondo tozala ba jeune donc jeunesse ezali awa terrain ya loisir ezate donc koto terrain football ezate terrain ya football ezate. Donc ba jeune na biso soki baso beta bal loba ke moi étendu moko ya mutu eza abandonné boye ba sengi yango ba cadrer ba bandu ko beta mais soki mutu wana ye po atonga ba panzani terrain ya foot ezate wenzepe toza na wenzete kaka ndengo somona ba mama oyo baso ko débrouiller kaka le long oyo boye kaka wenze na biso nyonso kaka yango oyo mais ndenge l'état appliquer les loke en prise na ye il faut ezala libre to yebite population ya quartier Mikondo et on se retrouve ndenge nini population oyo ya quartier Mikondo l'état ya mboka oyo alobi nini pour la population ya quartier Mikondo oyo il faut ba lukela biso espace moko ba pesa biso to sala wenze pour population et se retrouver mai pe ndenge moko neti période tozo kende ya elanga oyo tokomela na ba cour oyo ezo leka ya salite o bakalamu oyo komi infecté tokomela yango pour la difficulté ya mai toza vraiment penza na mai te ba trouver solution population est comme inondée sans mai sans courant en tout cas ça passe pour la bana quartier Mikondo. OK maman toyoki koto yoka Regine ba fongoli bino usine à mai mendeni boza sur la difficulté à mai. Bon, mais bino boza mieux placé à relever la population koto. Régie des eaux basali awa na kimba eza na kimbanzeke na munga fula. Biso na programme wana batie bisote. Batie biso na programme. Ya solo wana. To ça na programme wana te régie des eaux biso to ça na programme wana te. Moi mukiende snel nde muto asoko tapona kotela biso ba poto. Mais mai to ça na programme wana te. Mendeni bayo tia usine mais bino boza na programme ate moyen ezati ke bino bana mabele boloba bosala moi nini moi pa ba kotsa bino est-ce que zalara kasi koloba yango siko opportunité yango epesa mi lelo to moni ba journaliste ba telemi liboso na biso to leki na média na état de liboso ba konzi tozo kolela pe ba kutana na PDG ya régie des eaux akanisela pe bana Mikondo ke baza pe la besoin ya ko bénéficier. OK, merci mingi maman to sepeli ko ya mona chaîne na biso. Journée madame maman, merci beaucoup. Merci beaucoup depuis madame. OK. T'es maman. OK, merci beaucoup. OK. Tozana mabeli Anjili brasserie, bino moro bomoni. To comment que de presque na suka, il y a mission na biso, to rezo moi, to rezo 2 ou 3 personnes ma roloba na micro. Papa Gladi, toi avancer, to rezo bilili na ngambu. Kanga na kati a découvert tozana na mabeli Anjili brasserie. Ah tozana wenzi. Mameza bango tozana wenzi Anjili brasserie. D'abord vers tozana wenzi Anjili brasserie. Maman, mbote maman, comment on a? Mbote papa ngai kombo maman Ebola. Charge à ma par 1000 francs. Charge à 1000 ma pas 1000 francs. Pas 1000 charge à ma par 1000 francs. 1000 francs. Na carte ya dépôt ya corpa. OK, maman, tu sais pas ko ya mon chaîne des acteurs Africa News, tu sais pas ko ya mao. Toyoka ki mbela ya bino koto ba maman Anjili brasserie. Yanga to bito ko na mabele to kutana pena mama, tout solana mama. Mama, wenze o na moni osepelo na mesa o wenze za munene. Wenze za munene na kati ya Anjili brasserie. Toteka batsamba na mukolo mona kamwa malamu. Nedi journal le to mona wenza ngo eza maneve. Mais soki va bibembe koti. Ah, tozaka bien. Mais nde tozaboy biso ba mama bwana mana zoko to ala place ko teka te. Todo teka la mesa baninga. Place eza muke. Obazo bonza nzela mo to te ba mesa eza tango to fofelaka ba mesa baninga to tela biloko.
Hôpital à l'état à Ezate. Ah, Ezate. Les arabes privé n'a pas privé. Privé. Donc courant peut venir on peut maï peut courant maï à l'aise. Et là ils ont dérangé biso vraiment. Et là mais ils ont dérangé la 4 yanji blaterie, l'école à l'été Ezate, courant Ezate, maï. Ngala toka ba maï 3 heures na dindi na 4 baleama anjil. Mutu te na zo yebate. Est-ce bandi na simazali mais nzamba lobite l'école yo zo luka pona bana. Dinaka na 4 maï tiala ba ninga ba pesa umbo. Courant Ezate to sana ba glace. Maï peut passe. To melaka ba maï ba source. Non maman yo kitana na maï anjil ngo kizimo na sanoko. Kiti ben na maï parti à 3 heures du matin. Na zo maï na zo tia na bassin. Ko tia na ba mama ya malewa. Maman Jackie Mwaka, ozoyoka ndenge mama zoyoka. Maman Bola zoloba. Maman Nathalie Kaeme na Noël Kaeme ozoyoka. Na manjili ngai mutu noto kotuna na dinaka 3 heures. Na taille na monde 3 heures na bani ko tia ba mai. 5 heures juste 7 heures na ti. Na bonga me na yepa. Mbote mama. Mbote papa. Mama tomoni yo kuno zobelela biso zoganga mama komona. Komona nga mama José. Mama José to sepelo ya ko yamba na chaîne biso za Top Africa News. Mama susi nezo nezani. Susi na biso eza abongisela biso koto. Nani abongisela bino? Président. Papa Félix aya awa ya kotala biso tozo nyoka mama kasi kure ezate mai ezate. Tala ndio tozo kauka. Tozo nyoka maboy papa. Tozo mai. Boteka kana seka boy. Tozo teka ka boy na se. Na moni bo sepende boteka na seka. Tozo pelite. Tozo la posa aya abongisela biso foto sepela pena. Abongisela bino nini? Abongisela biso wenze. Abongisa wenze mai kura. Tozo nyoka baba kulu na koto ba papa la biso fort. Tu na question ben encore. Bino bozo linga bachela bino wenze awa. Place nini? Oui. Pardon maman. Maman na bongisa. Bino bozo sepela, bino bozo luka bachela bino wenze awa. Mais si vous allez bien, awa ezanzela. Awa ezanzela don nzela bino bolingi wenze ezala kaka awa. U bachela bino wenze esika mususu. Asomba me apango ata misato achela biso wenze. Po wenze ezala kaka awa. Wenze ezala kaka awa. Po prince bongi achela biso pe wenze awa na mai. Mais tozomona kuna batonga nini? Kuna batonga Congo Futur. Bino bolingi wenze ezala pembe na Congo Futur. Wenza munene pende ezala pembe na Congo Futur. Mais awa mama pango eza awa. Mama pango ezali aya kosomba achela biso wenza ayokela biso mawako. Papa. Maman Sangwekei. Merci beaucoup. Maman batomboki. Maman Eveline Ivana ozomona. Mbote mama. Mbote papa. Mama kombo nani? Kombo nanga Jolie. Maman Jolie aux en direct na chaîne Top Africa News. Ah toza anji brasserie. Oui maman to yambi. Oh toza awa. Kure zate. Tozui prince. Mais mai pe zate mai eza pasi. Wenze eza pasi toteka na mabele. Donc vie eza cher ana mboko yo. Siko président aza wapi? Oto votaka oto ponaka. Aza wapi? Yamona teke mboka biloko eza ya komata. Akita biloko ya kolia toza na ye malamu na kote biloko ya kolia. Naba machine à fufu pe ezate. Mais machine à fufu kozala ndenge ni akuse kuru ezate. Kasi to senge pa na bino bakonzi. Batia courant, batia machine à fufu. Bakita pe biloko toteka na mabele. Atia la biso wenze ya malamu nde ba communion so eza na ba wenze ya bien. Atia la biso ba wenze ya bien. Akita biloko fufu ekita kwanga ekita. Kolia nyonso don bilo nyonso ekita. Maman aux en direct na chaîne Top Africa News. Tonga juste to ba komba maman kombo nani? Kombo nanga mama Mefezomba na vanda na nji brasserie na uta kimwenza na libala awa. Mais na sepeli po banana ya na mboka nji brasserie na la matana transco te. Mais na minute yo nzela ebongi biso to komo ke na transco banda artisandu 500. To na dépenser ba 5000 ba 7000. Mais na minute on dépenser 5000 to komo évoluer ndam na suki wana papa. Merci beaucoup. Boyokinde maman lobby, maman sepeli plus Nenzela au chef de l'État à Saïli Bango. Mbote maman. Mbote papa. Maman kombo nani? Kombo nanga maman Nzongo Ana.
Manzongo ana to sepeli ko yamba na chaîne biso Top Africa News. Maman, tomoni ozokanga mai aba lobi ke mai eza pasi na njili brasserie. Mais yebisa biso na mai na le wuti na wapi? Mai wuti na pompe ya foko to longa na ngambo njiba segi to ke toka mai na ngambo Veleman pato kanga to zwa mwa moya ko lesa bana. Biso na njiba seba pompe zate to salela ka ba mai ya mabulu. Alors na kati ya mai ya mabulu moya ba to ba mela ezate ya to ke zwa mai to ke somba mai na pompe ya foko to zo teka. Ala minute loko na zo kanga boye glace e silinga to zana kugate na sala na glace na ochaka mai ka bongo pana zoka mwa moya na lesa bana. Mama Toboite, pompe ngwa foko eza batu mususu bayebi papa ngote eza kote nini? Eza na ngambo Veleman. Veleman yango za wapi? Eza na ngambo ya munga fula biso to utantsele. Okay. Bayimo kaboyoki nde mama lobi abi baso uta ti abalonga pona kota na ngambu kuna pona kozwa mai. Esali motema passe courant pe ezati ba la glace binomo bomoni. Merci maman to sepeko ya mona chaîne Top Africa News. Musala malama maman nzamba kosunga. Zalaki ebele akola na biso na chaîne na biso Top Africa News. Premièrement d'abord je remercie mon boss Johnson qui est là où vous êtes. Je vous remercie. Le vieux Member, le pasteur Sambib, tonton Bio, Tottenham Boy. Mon vieux, là où vous êtes, je vous salue. Tonton Ké. Na bosanité, cordon na biso Lucien. Na pesi ombote place aux Ali. Honorine Maboutila, Elisée Maboutila, na pesi binombote. Na bosanité ba bébé tu Top Africa News. Na wana mona autos maman na jimma na pesi ombote. Mima makomo na pesi omote. Chez Mima boutique. Boko te belé boko sepela. Bilora ritoko za kuna. Mirai Makena na pesi omote. Maggie Love. Oh vieux Poli qui fois sima na pesi omote siko zali. Papi Kabouikou Thomas Bouya. Le vieux Siro Mafuta le conseiller spécial. Papa Ngoma. Autorité morale na pesi omote siko zali. Na pesi binombote Diketo Jani Tenda Bozaki ebele ko na biso zalaki ben moko ya bino mwana na bino Simplicita balobi Simplicita mo papa sika ma sika bo s'abonner massivement pour la bozwa bilengi ya boeza ben na chaîne ben moko Top Africa News bo s'abonner belé toro la qui s'appelle ebele ya mboka toro lobela nyonso il s'agit mboka tout lobela ngo chaîne Ezabe moko Top Africa News numéro za na se wana so bozana besoin publicité besoin na bino avancer makamu tout numéro za na se écran na bino bo s'abonner massivement ciao tukuta mikolo ezali ko ya ciao Mieux vaut tard que jamais. Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais. Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Zondimela kaka patience ngai motema duku mpona kolinga ye ngai motema nyamu mpona kolove ye alega mema ngai mobimba tu Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye Johnson Ketoé à love Romé Morgan full boss Netika kasili ekota na suki ya moto a moto Yokota nga motema vraiment yezo inae Bilivu muka Tongo bokwa butu wa mona yo ya nimenga Eteli selinga bolingo na komi mpena kolia Ba merveille na yoga na ntango na komi ko vivre ango Kali elengi amour ghetto na dégusté love de Blaison Wanga fils de l'homme ghetto amour na yo vraiment transforma motema nanga na foi ko déplacer bangomba motema nanga na foi ko bongola maivino
puissance eleki makasi motema etonda na love ketomela bijou molamba nalingi na ngai seye naloba na ngai seye procédure na lande memi ngai se pene na yo Debora Fula balwa na vote protege le ngai se amour keto Jason Engwanda Maserati Nzambe beniselanga amour keto azala se kompene nanga tout le temps miotakanga na litoye ye kaka na hero boss mukuna